Saratola TV, la chaîne qui assure, Maman Gabriel, yo besoin na kiti, fana na noana Maman Gabriel, parce que à chaque fois Maman Gabi, quand tu viens à la télé, c'est pour taquer. Bande kona yo ya ba jour, bande kona yo ya ba comédien et comédienne, ba comédien ba sala maman oyo nini. Saratola. Ba pesa ye même pantalon et baby sa ye nzoto et bimi sa ye solo. Quand et pas ya muninga na ye comédien. Mais azwa yango histoire wana a côté si yango na kata tournage. Pour le quoi été ya ba. Les comédiens bazali na nzungwa somo. Maître spirituel na bango ezalaka nani? Maître spirituel na bango ezalaka nani? Maître spirituel na bango ezalaka nani? Saratola. Au moins il y a des comédie, théâtre, et ça des mon ba film nigérien, tout le monde ba ini et do. Est-ce que so yo kama ba ini et do bimani ou bimara boy? Saratola. So on ba propos na bango tu ba ka internet. Comédie abo kelinga malade na ye bien mais longtemps a komboté. Oche batuni na mutu. Que entre vous bobo na ba maladie. Ce que so le lopeto bi entre vous bobo manara bobo mi muninga. Non bo assumer. Saratola. Bazolinga ba fongola biso matoi ke Suzy akufindi wa ya ba comédien. Voilà. Parlons seulement ça. Tout est clair. Ouais, mais tout le bien ngote ezolo bama. Ezalo par rapport. Wa ezalo wa net na matanga ngana na zui tong su matanga moko boye na famille. Siko na kata matanga na biso bande on a biso msu baloba. Ka biso na famille a ba tout bomier. Mais c'est clair, c'est que liwa ndé kwa ne uti na famille. Non, donc luka na biso musikate. Musikate. Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngezalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie pe lisusu émission parlant du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là ba mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili. Esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya Nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke loko yo arc-en-ciel elelo ebimi po ekanga mvula ele
bolembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie Tala, bon consommer déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui 40 client nanga seyo fournisseur quarantaine nanga seyo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession gina c'est bolingwa Amatou Patrick Chiswaka. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés à Top Media Télévision, soyez le bienvenu, Bande Konangai, Pitbull a sweet Pitbull, I kanging, I bending, I parting is iye. No, It's bend. Is parting is iye. Bande Kobalandi, Pitbull a sweet Pitbull, cette émission, c'est une émission, oh yo, je sais pas, peut-être après cette émission je serai interpellé, mais je sais que le Kola Naïbi, principe Yamoussala, je ne serai pas interpellé. Le comédien, prenez d'abord vos chaises, mettez Bakiti Nabino Liboso. Bofana Nanouana, Tome Kempe, Kosala analyse ensemble Nabino. Makambu Nini Ezo Kolekana Matanga ya Maman Souzi Bantou depuis sa disparition. Oh. Somo nzoto malili. Tozo kotala kana liso moko boye liso likolo liso. Nini Ezo Lekana résidence ya Maman Souzi Bantou chaque jour kuna. Maman Gabriel, yo pezwana no kiti, fanda na noana Maman Gabriel, parce que à chaque fois Maman Gabi, quand tu viens à la télé, c'est pour taquer. Bande kona yo ya ba bande kona yo ya ba comédien et comédienne. Ba comédien ba sala mama oyo nini. Nzokate makambo ezalaka bowe. Vous, obozana bandako, si vous son nzambe aye lelo te. C'est que tout le monde a eu sous bino lobby, mais émission au pardon. Et ça somme. Et ça somme. Et ça linga passe dans zotoma lili. En tout cas. Dans zotoma lili. Ne regardez pas Babilamba au bandeko bazolata. Hein? Bota la Babilamba au bandeko bazolata te. Derrière Bilamba au makamusu ezali. Et puis aussi Saratola, je t'informe que souvent na barol na bango o basala kawana nous apprenons que ezali makambu o bango moko ba vivaka ezali makambu o bango moko ba visaka déjà na ba vie des fois pe o mona ya mabe ndakisa lokola mama nanga Gabi na utolanda na émission alobi ete ba pesa ye même pantalon et baby sa ye nzoto et bimisa ye solo ka epa ya muninga na ye comédien mais azwa yango histoire wana akotisi yango na kata tournage po luka ete ya bato les comédiens bazali na nzungwa somo maître spirituel na bango ezalaka nani kombo na ye lelo awebima parce que tokyo ko luka ye nous sommes non Sarah tu sais il y a un temps on doit pas continuer lelo to bombelo côté photo panzana no gâteau oyo boye maître spirituel na bango lelo le grand non le pitbull moi je suis blindé na esprit saint le Saint-Esprit. Est-ce que bien la pitbull est là aïe maman je connais quand il vient is coming is can't is parting is here. Je connais, mais nous sommes les enfants de Dieu. On ne doit pas laisser toujours vous, le petit wanami qui est Yamili Momabe, bon continuer au salabato mabe, le meilleur fan. Bon mais la paiement ya malili pardon. Pour nabi kebino bozala kasoto kebo maman Sarah fallait pas que ne bon maman Sarah bon limbisa. Aujourd'hui to limbisa te. Président bébé. Maman Nathalie Nana Moussibou, je vous salue. Angelo Scarwan, Fatou do Conti Makia la Kumba, à Madeline Aketa, Tata Poefa Pekato, Jenny Beta, l'industriel Nzambe Azalana Bino, Bino ba nyon so bolinga ka musalo biso to salaka. Elle s'appelle Maman Bijon Ketani, Maman Bijon Ketani. Maman ba 90%. Ah mais Sarah
Ah, voilà, maman, 90%. Maman, Pitbull, ils sont à la chance. Chance, maman. Pitbull. Sans pitié. Maman Bijou, Nzambe, Azwa. 5 ans, Namitoua, comédien, Atiana Vina, yo maman, oh, mais là longtemps. Na papa Jean-Pascal Leka, oui, parce que les comédiens, bazo baby ça ba vie à battre belé. Bazo détruire l'avenir, il y a ba gêne. Aujourd'hui, bas scandale, les a tout autour na bango, à cause, peut-être, il y a moi, mine de rien, moi succès, ba mon apparition, ba benga kaye mingi na ba filme, akoluka abebi ça. Mon réalisateur Enoch Nzoto. Poye azalaka bien, babenga kaye. Papa Jean-Pascal Leka, merci. Parce que Ozali, Oyo Obongana, Maman Bijon Ketani, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, mis le respect. Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Maman Yvette Mbangu. Elle s'appelle Debo Bouchab officiel. Saratola. Debo Bouchab. FBI. La présidente Maman Nathalie. Jenny Bête industrielle, moi c'est à Pembe l'honorable. Namoni bongo président Charles Tamboué. Clin d'œil spécial à toi. Pourquoi pas na ingénieur Enoch derrière la caméra. Enoch toujours actif, hein? Il a un responsable. C'est sa famille. Ah, ok. Donc un grand merci Lissousou na maman Gina Amatou, papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Très bien. Amélia Moiba, la Privados, il y a Orlandos. Domingos. Sans oublier, Babu deuxième édition, Majab Gospel arrive avec force. Majabs. Is English. Majabs. Is English. Majabs Gospels. Majabs Gospels. T'as dit, au cours de ces accents. Mais maman Mars, c'était. J'ai activé l'anglais au mois de mars. Mais yes! Non, tu as investi. C'est le ballon. You is investi is me. I one day I multiplying is maybe effort. I research. I sorting is the new English. Yeah. Yes, my jobs gospels. I comprehend you. I level for English. Yes, mommy. Yes, come on. I level is English. Yes. Me, I pensing for you. You are managed for États-Unis. Yes, me, I go États-Unis because I like it is English. Yes. Me, I États-Unis. The guarding, the soldier, I tumbling is Pitbull. No, it's me. No, bang you. No confiance is Pitbull. No dislike. No dislike. Yeah. No dislike. The control is Pitbull. No. I playing. I kiming bangus. I kiming. Bangus. I kiming. I try is you. I try is me. Yeah. I jetting your passport, your sack. I kiming. Pitbull. Me I kiming. You is not mon is me. I parting. I tell you. 3 o'clock. Misato mama Ekimi. Misato na anglais kanini mama. Anglais 2023. Misato. Too much. Too much. Yes. I call you. I call me too much. Too much. I say excuse. Mommy. No. Excuse me. Mommy, excuse me because I kiming. I call you for. I kiming the Pitbull. I call you later. I give you the license for brevet. I understand the English for good. Me, I cable you the money. Boku no is petit. Babsing is monok is parling boku no petit. Yes. Man, I give you money. I passed devant Pitbull. Pitbull. Me not passing is Pitbull. Why? Because if Pitbull I swiving is me. I coming. I
Skanging is here. I bending is parting is here. Hey, I mording. Yes. I mording. Désolé. Merci. Voilà. Nous commençons notre émission ici, mais mesdames et messieurs, abonnez à Sarato la télévision, mais prenez aussi les coca. Binope bae bozana moi ba makayabu, bozupe makayabu, bandi pe kolia ba makayabu ba bandi ko balandia émission oyo parce que ça sera makamboze belé awa. Ba tension na bino eza contrôler so tension mettre peso ezali bozu yango wana boluki moyen bo ezala pembeni. Mama Sarato là aujourd'hui s'il faut ko glisser nanu un mot par rapport ya monde théâtral ya mboka na biso, tu peux te dire quoi Sarah? En tout cas, tu as dit au monde, question tout est bien. Au monde, il y a comédie, théâtre, et ça, il y a film nigérien, tout le monde a ini edo. Est-ce que so yo kama ba ini edo bimandingi o ebimaraboy? Donc ini edo a une émission moko abandi na ko finga tom sous merci Johnson. Toi bandi ko critiquer bandi ko na ba acteur to ba actrice. Ma muto mona bato baloba na ba réseaux sociaux et où ta capa ba comédien. Ouais. To confirmer en poto mona yango nde et izo salema. Ba benga katoyebi. Apesio pena matière ya moninga ne comédien. Eza ya solo za lukuta yo l'essentiel beta kuna kotsa ba vie. Ndeti boyepe lelo to mona pe na katiote ya Ada Ilunga. Et il y a les choses na net qui alingi soki vraiment continuez maman. Et l'autre zaka wana. Ozo comprendre ta dit. Donc comportement ya ba comédien na biso na nzambe te pona juger bango mais bazan etambole moko bien te. Bien te parce que muto oboma comédien zara moninga ne comédien. Très bien. Et donc ngapenza et convaincre ngate. Très bien Sarato là. Mais aujourd'hui baliwa ya ba comédien et zo kozala kaka interpréter mal et puis bazo zoango bazo kocha yango kaka na mitu ya baninga na bango ba comédien okoki kosala do analyse nini batona pe bakoki kozala na raison c'est là parce que tout le monde a un scandale na bango ba wela ba mibali na téléphone na télévision oya ya finki oya songseli oyo tiliwa to solo la raté ye donc par rapport à la sortie médiatique na bango et so aider biso to comprendre que yena ye balinga na raté. Très bien. So ye lelo likambo ezala rapena bien te. Vous comprendre. To utolanda Gabriel, to ça des missions. Malgré tout, mais ba propos na eza bien te même ti devant muto azana kati ya malili. Nanda kwa malili oui. Azo tenir ba propos mora ma be même pour souzi. Donc ça montre que bazana ba scandale na bango entre bango ba yokana déjà te. Donc pona koloba pe ke ba comédien ba sala na mabe to kondima to ko avouango parce que to uto zo pasteur patron to sala film mo récemment awa azana ba mbasu na mako ouais mais et puis mbasu na eyindingini par rapport à explication que nazana ngodo jusque là na tournage à Kenda a joué pe rôle kaka ya mbasu a joué rôle ya mbasu era silisi tournage wana a jouana alongoli ketch alati lipapa era komi na ndako era yena mutuka alati cash normal pour y parler era komika na parler alongo la catch boué ba mpese ba bima na catch pas comme possible après le tournage dans ce moment là que biso tende to lo babango ba batamisala mabeto ba bombanaka so ozui ba propos na bango tu ba yaka na internet comédie aboa kelinga maladi na yebi mais longtemps a komboté oche batuni na muntu que entre vous bobo na ba maladie si ko so le lopetobi entre vous bobo manara bobomi muninga non bo assumer Gabriel azolo baga na émission anani ba boa ke la question qui maladie ba chela kudo ava Dubai ba boa ke la ye maladie am PC puis ayebi mutu ana lia kapena ya tambola na mais azala na ye prudent tangu mutu lo ba bongo ozo cha batuni na mutu ocha bisoke ba comédien ba bomanaka ba comédien ba boka na ba maladie ba comédien ba sala na ba mabe alors soyi ba journaliste ba sala analyse ba parler sur yango non bazoka bola bazoko sa makabute ba propos na bino moko bozo tenir ba propos diffamatoire contre vous-même contre ba collègue na bino sko biso to yo sani to eka ko pelisa peka moto to cheka essence wana toi Montepelli, ba pitbull na ben insensé, ba zu matière. Très bien. Donc les faute na bisoté des fois, so ba na ba problème na bango ba yeba pe ko régler on a privé. Très bien, mais il y a comme un professionnel loko la ba
bande comme sous quoi copiera ta maman la mouti bonjour déjà bien beaucoup ça pas ta qui maturité ça bien c'est ce qui fait en sorte que même le ministère même les autorités même droit na bango ezalaka reconnu te na mboka na biso parce qu'ils sont beaucoup plus dans des futilités que makambo ezali ya ole balandela ba droit na bango ole balandela makambo important bazwa valeur na mboka bango balandela ba makambo ezanga na ba pocha batu na jalousie zaka na kati ya jalousie bwani ba memaki poto pa mama ni mama ya tikalaki ya salaki liste ya na sa moyo boya ko vivre pour na batu très bien te mutako ya porter mais forte mais yo mo pe fo luka et la cité que ngane na zabo na sara na majabu na zoka salaire na nga bien c'est que fona luka soute na vie na fandika na kangika maboko non salaire wana tangu na zoka nga pe fona sala ba business mususu e rapporter nga mbongo e kona fungula ba entrée très bien siko bino bo vanda mama Oliver on mema biso Dubai na liste à Dubai ba che Tokyo simba ki so bwa kele muninga mbasu et puis aussi on nous apprend moko ya ba fiyo ba kinda Dubai ba ndeko na biso ya basi nani komoni za isu nani na bosoni kombo ya actrice ango depuis Aouta Dubaï on dit que à mon analyse société même na milieu ya ba comédien même na ba émission azwa a se retirer azwa kwena ye nini o ayoka nini o do comprendre eloko nini etinda ye na makamwana nyonso ndeko na biso wana na kanti kombo na yeso ye na ko tanga yango avant émission awa lorsque tu vois ya mayo na télé micro à lobby 2023 ba comédien botika kindoki botika mitema mabe ok et pas ya mon ami ici na kombo ya Viviane ba comédien botika komi bomana botika ba semblant bozalaki na suzi malamu te kaka bino batu bosaliye mabe mais bozoya na matanga na ye bokoluka bomi bambana na sebo lela lokola bozalaki na bien lokola boyebi et le côté pendant que boyebi ke bozali parmi batu o pe bokokaki kokoze maladie ya suzi bantu oyo ememiye na liwa par là alingi afongola communauté nini bande ko na biso mi balé ya ba comédien ya minene parce que Mayo n'est pas n'importe qui aussi mayonnaise Viviane aussi azali parmi ba o ba wumeli na kati ya musalo balingi ko fongola biso lisusu misu nini to comprendre nini par rapport à ba propos na bango tadi eza moni question boso utotu nanga très bien eza même makambango basali bazolinga ba fongola biso matoi ke Suzy akufindi wa ya ba comédien voilà parlons seulement ça ouais mais to lo bien ngote ezolobama eza par rapport ezaloga net na matanga ngana na zui tom su matanga moko boye na famille siko na kata matanga na biso bande na biso msu baloba ka biso na famille batu to bomi mais c'est clair c'est que liwa ndeko ane uti na famille donc to ke luka na biso musika te très bien tangu mutakufi bwana ndeko na bino za malili mais ba propos na bino ezaka botika kindoki bobomi bobande ko yokana te bokomi ko sala lokuta ko bambana na seneti ngana ko motala da na matanga banango ba bambana mingi na sena kana point et puis alobaki o mona bango ba olela makasi so banana ngo ba olela makasi na matanga donc ba pesa biso na ba réponse ba pesa biso ba cible ba la kisa biso ba place nyos tout liwa ya Suzy euti biso te batu ba loba ngo ba comédien et puis babilo misus ezoleka kaka na ba chaîne na bango moko sur ses propres chaînes oza que non muninga na biso azali na malili même mawa ezalité quand ils viennent là bazana ba objectif à minimum ya moni jour tokenda matanga na esaka oni tadi ponga na bo mataba tadi o moni place ba comédien baza ki sikindo ki maladi motema mabe esionaka na e matanga na ko sala 1 heure du temps à des photos longwa na ye loka journaliste na yaki ko lelate na ye ko kabola ka pasi na ba comédien na zwa pe image ponga na journaliste na yaki musala na yo nanu ya liboso na yaki mi ko zwa image ko pesa ko panza sango na communauté que to bungi star mo na kombo ya Suzy Bantu mais na zaki na sécurité assure parce que ngana mona nzambe na problème mutute na nzoto na mobimba ezaki blindé na Saint-Esprit vous comprenez alors bazola kisabiso ke ba comédien ba batu kutu ya oliana bango te po ba batu ma sécurité baola kisabiso ke ba comédien ba batu kisi ba batu ba boake la batu ba maladie biso te bolo bateke Sarah lobeli ba comédien bango moko batu bazoloba et puis ezoleka tina ba chaîne
na bango. Botala ba titre ka ya ba chaîne na bango, vous allez comprendre à quel niveau baza méchant. Bozolo ba boku feli ndeko na bino azana malili. Bolo ba nanga yo ki comédie monta le bige akufi na maladie, akufi na motema ka yo mtolo ba ki anguna ete so pe ozaki o protéger combo na réputation ya moué. Mais bango tout ba comédie zakaka mitema mabe. Bobo misuzi. Bozo kosa na kolela. Bozaki bien na yete. Boena boy. Ba traiter de toutes sortes ndoki envutaka bat. C'est l'hypocrisie. Bebsaka étoile ya bat. Est-ce que ce sont des choses aujourd'hui ba to ba fani na télévision ba koki ko ba no beta masolo o ya moto yo ba liaki na ye bazalaki na ye baba no bimisa biloko ya somo pendant que votre ami collègue azanando nanda kwa malili saratola balingana te tolobela ngo ndenge nini te balingana te tadi neti ngana oluka moto azolela mingi wazo bamana na se na ciblé oui parce que bango ba komo pesa biso ba piste que liwa ya suzine to kanisaki maladie te ezana maboko euti na maboko ba comédien siko na kati ya maboko ba comédien to komo tala pe ba kina rano na Thérèse ba kina rano na mama top ozo comprendre ande yo na bango mi balé to mona su bato ba olela mingi wana bato bazo bamana et puis bato ba pesa ba piste wana ba comédien donc songa comédien ebisinga ke au moins de toza boui liwa ndeko na biso euti na biso ba comédien ngana on contredire ngo te ya lala wana bango aliara na bango ba yebani donc ba comédien en tout cas t'as dit au lieu baluka valeur ba se battre ba se faire vendre na musala na bango ba se battre nanu ba réussir ba droit na bango na ba ministère na bango a ya culture et art au lieu ba se vendre ba zo popularité internationale pour ba national ba combo ba yebani te batala bango kana communauté a au lieu ba zo combo ba se battre ba luka succès libanda ba se battre ba matisa niveau de travail na bango ba luka respect valeur na bango bazolango ba trophée basalango ba tournoi neti ba remettre ba trophée pour ba star africaine ya ba comédien nan ba beng sata congolais moroté on se comprend bon luka bokota na ba niveau international ta ya ko réfléchir sur yango ezate mais baza plus na temps à réfléchir sur il faut sarazo mbaso na temps yo kenapo ka bango moko bazo kena olobake bakena ka bumbu il faut na kota na liste bumbu bake selembao bake wapi place ni soso bango bazoloba bake makala kuna nde bakenda kozwa poudre kuna nde bumbu makala selembao to voilà kuna pe balobi bakeno kutana na mutu ye wana bakenda kozwa poudre mouchoir likasa domination likasa le oswa lobeli bata poto atiango awa na se ya téléphone mbongwe poudre wana poudre wana tozo ya mama poudre wana eza avant émission mona ye wana pakoli poudre era pakoli poudre wana eza bino nyonso ba bozo kotala ye soki kaka okutani na ye surtout mwana mwasi et puis ezalaka ciblé biso photo kende na ngambo ya ba femme mariée yango ozomona beaucoup de comédiens ils ont des problèmes aujourd'hui avec des hommes mariés ya poto cible na bango ezalaka wana ba misuzu donc comment que non biso ndeta ba photo ciblé ba mère mo ba parler parce que ba mère wana lokola bazana mibali na bango biso soki tozu bango tozana facilité ya ko manipuler bango ba poudre ba kombo batu ba maladie mais si soki otali bateau bazo sala biloko wana eloba maman Gabriel ce sont des malheureux des pauvres bazo sala ngo justement pour azwaka t-shirt azo sala ngo juste pour azwa par exemple IST ou Mark X azo sala ngo peut-être pour ba bengaka ye mingi na barol akenda ko jouer banganga na bango to pesa bino liste kala te toza na liste na awa na téléphone batindeli biso ngo to pesa bino banganga na bango au place bakenda ko zwa biloko et puis si vous allez trop loin ceux qui otali bato o bazo émerger na théâtre oyo baleki disent na théâtre soki tolobi to tanga bango bakoleka disent oyo babazana mo stabilité mo oyo pe eyeka na nzela musala na bango baza disent mais ba oyo baza mitema mabena ba o bazo pratiquer kindoki baza au-delà de 20 mais vie na bango eza kaka pasi na pasi masanga na masanga voilà pourquoi nous demandons na bandeko na biso ya théâtre bosala très attention j'en profite na instant oyo ya opesa mbote et pas enor
kuna na sima caméra zala ka mingi mayele na ba caméra na po ekataka na 12 minutes donc un grand merci aussi à Olga Mokonzi Akabelo. Rendez-vous ezali moko le 11 mars oyo na Bruxelles, le 11 mars na Bruxelles, inauguration munene ya maison d'habillement, salon de coiffure oyo ya Olga Mokonzi Akabelo bino nyonso boyebi ezome bongo na avenue de la Chasse numéro 21 na Bruxelles. Soyons là le 11 ekoyinda na ndenge ya bonzambe makamunyoso ekoleka wana saratola. Aujourd'hui quand tu vois les comportements bakoma koya na matanga soki moko na bango akufi azoko lela ma miso ezokita ye mais yeka na téléphone na ye azoko filmer azoko lela téléphone kaka azo filmer ami filmer ye moko mabe a filmer batu mabe pona yo bayaka na objectif nini koya ko partager mawa ou bien ya koya ko zwa élément pona ko tia na chaîne ya ko luka moya zwa mbongo na ye na sima ya mawa o yaza nango. Non, t'as dit on est biso très bien ba chroniqueur bato to pesa information na ko ya partager mawa ape na droit ya ko filmer très bien. Mais bango toyebi bazara na titre ba comédien, n'est-ce pas? C'est que bango nde ba na mawa biso nde toye ko assister bango na mawa. Donc bazana droit ya ko zwa téléphone na été a filmera so azana chaîne na ye akotinda ana cameraman kende o filmer biso. Mais ya zana droit ya ko lela en fait eza yo monaki mukolo doto keneki ona bango nyonso na batumbo ezelo mo koti déjà na communauté ezara ba comédien te koti na communauté nyonso ba ko sala. Nazali na matanga Jemima muto olela mais muto ena téléphone boye Jemima olela mais ayena téléphone boye elonga Jemima mais zolela maman na oba omona na susté na vie mabeko makasi dans beaucoup on dirait biso nyonso tout ozwaka toyebaka ko saela na YouTube tozoyeba ko saela monte nyonso tozoyeba ko saela TikTok ezokende omoni kande TikTok ezokende un bon matin pe Joe Biden sera la muki abi bon désormais monétisation eza sous katuka is bending is parting is monétisation wana to bandi ko lela to se mettre à genoux te Biden to website achama ko soso na Afrique te ba bien abiso o bango bazwa rapona sala ba YouTube les ordinateurs de téléphone bazwa les sauter akozwa kaka tati dans ozomona eza eloko moko on dirait côté na kati ya communauté na landaki mama ya fille oyo mama ya bébé na biso o qui son âme repose en paix oyo pitbull aliaki alobi abandai kubunda na pitbull kowela mwana pitbull abandai ko swa mwana na kati l'état azowelela abundana na pitbull mais so botali ba image ebimi batu ba mona nde pitbull azo agresser na mwana bazo tala me bango ba wela nanu ko filmer filmer apesa azo na image mais akokai kotika arando secours na mwa mwasi wana aobunda na mbwati pitbull asota botoli mwana ye wana scène wana yazo filmer kaka tokoma mona ndako ezozika batolo ba wela ko sopa mai mututu na shege donc t'as dit on dirait Android eko bebisa mambo ebele nzamba pesa apimela biso lo moko ya et pas africain surtout les Congolais tozo zanga mama mayele peno te tozara nango ekokate tuna ngane tinga intérêt nanga na rocha na balancer na bien information pe ya musala nanga oui yango na et puis nasuka pe ozui katuku bianza na shege na papa mukolo ndako ezo sika ba oleba luka solution off na mtuna rasko tia filmer na Alexa aocha na filmer on a tia na Facebook a partager ba routine de la base iso galerie présidentielle et zika 5e niveau sa caméra on galerie action ozo comprendre biso galerie présidentielle parking 5e niveau uti ozika na ba shege na biso na ba mama malewa wana nyonso monara ka boui na mituninga moko oyebi ke nga nazala te mais nazo ba image nyonso pa bato wana tindela ngatenga siko na suka na tuninga be osana ponga nazo balancer siko yo ko sana ngonini mais au moins quand même bas 8 ans ko filmer très bien et comme eloko moko mutazo kufa okata mutema
bon filmer non bata non ndini nazo katelela mutema après ba okata pitié donc eza là au moins eza na okapa ba comédien te pour na ko accuser bango te bango ba bandia ngo te mais lokola to lobela kaka nde sujet na bango kota pina moi partout lokango mais ça kama malamu te. Très bien. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ezala qui est sengo yangai tadinga la pa ya koyambela bino mama Sarah Tola. Mena osenga na bandeko ba comédien en tout cas Tolata elamba sika elobaya mayo Tolata elamba sika c'est 2023. Tolinga bino mingi boza ba frère na biso ba sœur na biso bosala mosala moko un travail très noble ou bino moko jusque là na bo comprendre te que to sala ga mosala moko boy très noble. Ebele bazwango cop ebele bazwango passe-temps ebele bazwango place on a ke koluka mobali moko boy mwasi moko boy mais ezana ba papa oyo ba yawana bazwango musala na bango a vie botala lelo ba papa Masumu botala lelo ba papa Elombe botala lelo ba papa Bodo botala lelo évolution pe ya bande kolokola ba gesho wana botala lelo pe évolution ya bande kolokola ba metampinga évolution ya bande kolokola ba Belvikondi tu vois que lelo azalaki na elo côté a yelobi a sombi moi voiture a sali moi restaurant a pesi moi bande konaye musala tu vois un peu restons professionnels tout ça la musala na ndenge sengeli même mata bino mokos oyo akufiona za ya bino azabe peut-être il y a ba génération nyonso oyo ba komi ko sala succès aujourd'hui mais nanda ku ya ba souzi combien de personnes au bazoko ya wana combien de personnes oyo bazoko ya wana mais vous avez la facilité d'envoyer vos caméramans bo kenda gozo ba vidéo kuna to ya kato chaka na chaîne est-ce que bino bo tournaka de 0h 10 ya lobby kuna non to lela na ba obazo lela to sepela pena ba obazo ko sepela lobby ko le kalelo que le bon Dieu vous bénisse. Merci Enoch to kabonyo to kutani bala Simon merci. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, I 4 mois, c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDonald, à $4. Voilà, bon, mon attitude. Maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès Coiffure toujours. Elle dévoile bino secret nanga, place beauté nanga, et Batama, voilà. Beauté nanga, et Batama, et pas Madame Agnès. Voilà, mingi olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à Ramon. Oui, binga so na ngenga boye ilonge pata boye soki kitoko boye ezala kapa Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi pona bandekola biso oyo aza na mariage aza na collation anniversaire voilà oza na posa bamaquille te ne elongi na eza étonné ne elongi ezondima te nani nde asimbi yo voilà omonanga nde bolulanga sala maquillage kitoko basali yo wapi aya nayebisa bino mbala Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand aza mwasi épice nalingaka trop elongi nanga ekote épice en plus ekote épice ya biloko oyo eza esolo eza te ekote épice ya biloko misusu boye batie make-up lelo lobi ebibi bouton lobi elongo ekomi su loka elongi ya bavoisine donc voilà naboni aza mwana likambo epa bavoisin bana poto bozoya vacances awa bana poto oyo bozoya kotala bafamille bozoya bafete mpona kozwa biso c'est pas loin toza mosika te juste en face à teke marie major ya place wakunga te numéro de contact mpe eza wana toza na Nyongwe na Wileri na arrêt major boya na salon Agnès Coiffure mingi osala bacommentaire eza te vimo bozuya so bomoni mpe Sarah Tola professionnel ayo olobela makambo